Tozo continuer bongo, voilà to côté 7e saison. Voilà toujours avec Didier Parfait, Ndimbola. Likambo na film na biso recherche oyo eza ya livre. Livre moko bombi secret ya monde occulte. Monde moko ya ba sorcier bazoluka livre na bango. Batindi lisi keba na lisi mwana oyo ya BBC école. Voilà tozo continuer bongo le livre du mal. Et sika lisi aza kosala nyonso balobi mission na yo zongisela biso livre. Nyonso azosala kaka po mayele na ye ekomisa ye na suka. Abongwani voilà alati elongi ya sango mokonzi mbaloyo. Esika nyonso akokende okondimake mwana na nzambe nde azali awo. Awa pa na bango babandi komenase tata kulutu. Nalobaki bien lelo soki na ye explication za te okofutaka mbongo na nga nyonso. Tosilana na malembe sinon nakokufa wa. Malembe papa malembe limpisanga papa. Lobana nu combien mbongo ngo yo ifa pesa yo. Bamba wango komi ba 100,000 naira. Azola bakaka na malembe papa zela. Nzoka lisi azongi pa na bango. Ayene longi ya sango mokonzi bango bazoyeba te oyo nani. Nzoka nde abongwani moto malamu. Aye kosala oyo po bato bandima ye. Azui 200,000 naira pesi na moto oyo. Tata lopango asepeli double. Tala sango mokonzi abikisi yo. Obiki. Mon père, merci. Sango mokonzi merci na yo. Mbongo epele kutu bapesi le double. Azui mbongo yo akei. Nzemba pambola papa, nzemba pambola yo. Sango mokonzi umela. Nzoke za nango yete za mwana muke. Pardon, nalobi boye. Bongisa soupa malamu lelo. Oyebi ndenge nazoya très fort. Tata lopango apesi ordre na mama. Oyebi kalobi mama lambelanga soupu na lingaka. Nini kaka? Eloko ekoti ye a comprendre te ndeti lumière. Abandi ko luka eloko moko. Sirme eloko azoluka eza mbongo bauti kofuta ye. Nzoka nde mbongo ebungi. Wana na bureau directeur. Atala boye Zaché. Ozosa nini mona kati na mai na bureau na ngai. Yango na zalia wa réseau yango na memi katini. Na lingo batizenga siko na kombo na Yesu. Longola nga kombo Zaché pesa ngai kombo ya Goliath. Soki na kosalo batem. Est-ce que ekozala na kati na mai na kati ya bureau na ngai? Mais ozolo banini kati na mai. Baloba na mokilo. Soki Mohamed alandi ngomba te sike zali. Ngomba mtekolanda Mohamed sika kei. Oyebi yango te. Lokola nazozela yo batizenga te osala ngo te yango nga moko na yena kati na mai comme ça na bureau na yo sala nyonso awo bon soki Mohamed azokoka kokoma na ngomba te ngombe kolanda Mohamed ndengwana ok ça va sikoyo kangai nakoki kosala ngo na bureau na nga te sikoyo bon kutana na ngai après école bongo nakoyebisa yo ba priorité esengaka poso ba thème toyokani Zaché oyebisa ngani olobini ni naza la classe si la bongo ba thème ngo ezosenga nini osala prière na mai donc l'accent ba priorité ba principe oyo euti principe ya liloba nzambe Zaché na lobi esa prière na kosala prière ebandaka na prière yango sikoyo oye kosala nini awo kosonisa nga pamba na lobi eza ba priorité ba principe oyo esengaka pona baptême s'il te plaît bon kende nanu naza na occupé pardon nga pe naza na posa ya baptême nini bazobongisa awo esengeli sikoyo okotisa ye na kati ya lisanga ya ba sorcière. Mais la reine nazo meka nasala ngo na bandenge nyonso ya malembe po nazwa ye poso na ke mbango ekosala mabe tozana tante po na ba cérémonie pamba wana nako tindela yo nyonso oza nango besoin po yo okotisa ye na initiation na monde na biso pe yo sala nyonso naza na posa na ye akoma moko na biso nina kosala abandi kote ya bango boye bandeko na ngai
ndenge komami na Jean 3:16 oyo andimeli kolo simasiya ayeba ete eza nzambe nde mutatindaki mwana ye ya likinda po ete tozo bomoi na seko akomprendre te Mateya ekatani nangu yango sike wuti toyebi te ya nzambe to ya satana. Mateya ekatani. Jenny, oui. Nako pose question moko. Oui. Est-ce qu'on dit melaka puissance oyo nzambe asalaka pona ko guérir? Puissance à guérison dit melaka ngo? Oui, nandi melaka ngo. Boye Bible ezolo baboya na Hébreux 11 verset 1. Et le bi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que on dit misusuke nzamba koki kosala eloko moka monene sikoyo pe bikamwa kati na yo nandimi? Très bien. Siko to sambela bandimeli siko po atangi na Bible abandi kolobela bango sur la guérison, la force de la foi. Bo sambela nzambe ayoka mawana bomo na biso a manifester puissance na ye sambela ndeko mutazo kamba prière comme ici alors que to yebi esaka mayele mabe oyo auti kozwa na monde na bango na misu boye koyeba te na misu boye kondima parce que solobela oyo ekomami na Biblia. Nzoka pembeni wana nzoka professeur azalaki wana aza kutala azotala makambo esalama na baye oyo nyonso bazosambela moko kati na bango aza mayele nzoka lisi ayebi eloko oyo azobomba bamona te. Nzoka professeur ya mathématique aza kutala nini yango kaka etikali po eloko oyo ye moka kayebi. Nzoka azobomba eloko oyo eza mission na ye abeti puissance na lokolo. Professeur azotala Jenny lokolo ebongi abandi kokamwa azondima te moto moko moni miracle bosela i nazotambola professeur amoni moto epelaki na loboko ya nani ya lisi. Nzoka loboko yango tango epeli esali ba miracle toyebi te nini batami na sima ya miracle oyo mais pourtant bato nyonso bandimi pe basepeli ebongo professeur ayebi likambo nini? Jenny abengisi ye nga na moni makambo nyonso uti kosalema mais prof ndeka na uti kolobawa na comprendre esiko sa na confusion c'est vrai mais naza ko insister kaka lisi obika bongwani penza na ndimika akomi mwana nzambe akomi mo Kristo aleki oya saka kala aza moto mosusu na se rappeler kutu. Est-ce que vous avez la possession de livre, il y a livre moko boye oyo yebite? Oh. Livre Jenny tala. Soko sana livre na bango na kanisi. Eko sale loko moko yeka kazolanda sima na yo. Sirma zolande loko kati na yo. Kanisa. Nani ayebi lisolo yo? Abeti lisolo ya livre oyo kutu Jenny ayebite. Azo sutuka nzoka nde livre moko eza en réalité. Ezoluka bato basala nyonso bazwa yango. Directeur lokola amoni mondimi ya sika. Oyo ya liboso nekola sengi batem. Frère Zacha lobina bongola kombo na ngai na longwa Zacha na koma Goliath. Soki bongo pasteur sambela pona ngai. Yepa lobi malamu abandi kobondela pona ye. Asali prière. Eza prière pona repentance po motolinga zo batem. Kolo na bondeli na kombo na Yesu Masia. Soki moto oyo ayepa na yo yoko yamba ye. Okokangola na milimo nyonso oyo ya Satana. Puissance moko esali. Puissance moko ekotiye na misu kaka tomone beti. Alembi. Simanango alali. Jésus. Oh, ba phénomène. Libonde li penza elali si mutu pongi. Oh. Kolo na yebi eza solo komama Marc 16 17.
Oh, nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, n'a eu pouvoir, contrôle. Na oyo nyonso ekote na monguna satana. Mayele nyonso satana eza na tina te eza pe pamba na kati na nzoto oyo. Abandi ko bondela pona ko benga na milimo mabe oyo elingi ko déranger bomoi na ye. Frère Zaché na lobi telema siko na kombo na Yesu. Tala ndenge libondele ezosala na kombo na Yesu Masia. Na lobi telema. Oyebi ke molimo moko ya mwana klase kotaka ezalaki lisi muta kotaki na kati na ye. Lisi kotaki asalaki wa asalaki toyebi. Mena tango moko délivrance salemi milimo nyonso ya mabe libanda. Sois libre. Moto moko azu délivrance. Zambe akumisami. Zamba zolokumu. Mosala na nzambe za kosalema tina kati ekole esika directeur aye kosala mosala. Voilà molimo moko ebiki. Moto moko abiki azosambela azotala gauche. Voilà tozolanda filme na biso livre ya bandoki. Frère nanga nyonso eza malamu pona yo na kombo na Yesu. Oza délivrer na kombo na Yesu. Na yebi mais pasteur na ndenge mabete. Ndenge nini kasi prière ezalaka ya maloba te mais yo prière ango lokwa na sengi eza likambo kaka kenon o maboko te maboko beta bambata ekomi eza ndenge nini ko ba prière ango ya bambata to ndenge nini sikoyo frère Zaché malembe Zaché na lobi boy yokangai makambo ko comprendre te o Zaché tika ko loba ko comprendre te makamba molimo ebongi pona bato pe basa spirituel pe ndenge ozawana okufa misu na molimo ozomona te kombo na nzambe kumisama parce que bay obazana misu nde bakoyi komona zonga na poste no mosala ok ça va mbalasima zota marteau na maboko pasteur bongo memangambo asosolite ndeti kaka soki mbata moko boye na kati ya délivrance mais soki molimo mabebi mimbate za malamuti et participer kaka na délivrance ti mabeza wapi nzoka bitumba oyo eza kaka tanke bango pe bakotika te totalaka boye bakomobima te na babalabala bademo ya moi makasi nzoka force ya basorcière pénalité oteli kani elongi okomprendre ke oyo akozala mwana nzambe te elongi ya molili elongi ya butu abongwani azwi forme ya tata kulutu balisi sirma eloko moko elingi esalema awa balati elongi ya tata kulutu na moi makasi esi abongoli elongi bademo bakomi kozwa bilongi ya batata kulutu na poste na ya mosala frère Zaché bien délivré mwana nzambe kelamo ya sika tala sikoyo elongi balati yango nzoka komi na ekole zela yoka tsoke wapi boy mbala moko zonga boy boni courage boyeko omoni mutu na poste na ye otiki okoti mbala moko na ye kotikela mwana nga bilei ya kolia ebongo sikoyo porte ngo mutu aza te ozo reconnaître mutu aza wa te sikoyo okomi directeur eboso na za directeur te okota kaka boye sans permission oza nini wana eza na bilei mpo na mwana nga mwasi esenga nasala investigation nasala enquête provision kaka oyebi ke ngande mutu batie na charge ya sécurité ya ekolo mobimba ozoyeba eyo lingo kota kabwe na ekolo oyo oleka porte oyo sans protocole nga mutu naza chef okipenga te afiyemba mwana kende sala fuyi na yo tala biloko mosusu eza tolinga te bana classe balia tozalaka sûr ke to goûter to tie nano na monoko toyeba eza nini na kati boni ozolia bilei ya mwana ngai koma osti yo pe oye komekota na ekolo boye sanke otuna ngai awa nga fona vérifier ozokama nini fona na goûter na meka nano po bapara mosusu omona baya koboma bana bango na nzela poison
siko lingi mwana classe na biso kufa nga fana vérifier et comme ozo me konti wat papa kopesa kanate papa na malembe papa na respecter pe trop papa soko oye awa bilei na yo nga fana liana ndo va ekota ezalaka formule eza loi nzoka bazo sola na demo mobimba nzambe mwana mobali kikapita na yo bandi kolialia okolia biloko bademo babongisi nzoki eza biloko moko batie motambo na yebi malamu po toyebi mission moko basorcière bazolinga basala tata oyo eza ye te elongi kaka nde balati ozolia biloko eza ya mwana nga mwasi soki alie te oyebi fo na confirme na kolia na komela nyonso fo bateste nini bon ça va naya na mwana yo mwasi comme ça bosola yo na ye ye wana vandi bon tala papa mwana ye wana na Jenny na Lisi. Oh papa Kulutu, bonjour Lucie, comment ça va? Ndeni ni classe. Eh bien moninga na ye na présenter moninga na nga mère ami na ngai Jenny. Jenny oh papa Kulutu na biso et na présenter awa mère ami azabo Christ na kanisi oh azapo nzabo Christ asambelaka oyebinga ko nga na yebi kaka ke o afandaka nanga soka asambelaka te mwa ete. Bonjour papa. Bonjour mwana nga kopa ça va? Malamu. Lisi na memeli obile yolia. Ye pas oui. Tomona pasteur directeur. Yepe directeur pasteur. Ndenge moko. Yende mokambi na kati école. Voilà moto oya simbi responsabilité. Aza lokola le gardien na molimo. Ayebi bataki ya ba sorcier et bikagate na bisika eboy. Voilà moto oyo azo telema po asalaka barrière contre ba puissance nyonso mabe o ezako beta na bana classe. Voilà moto oyo soki ozo kamba yonde za la première responsable spirituel. Lokola batinda ki pasteur directeur n'école. Ye penzanda yebi. Eloko nini sengeli a utiliser. Ayebi na kombo na Yesu Masia. Ete aza molongi liboso ya bataki nyonso ya ba sorcier na kati école. Andimi ete aza molongi. Yango na tala aza kobondela. Azo bebisa. Azo telemela. Oyo nyonso monguna koluka pona bana classe. Voilà pourquoi la lumière yango yaka nde pona ko chasser ténèbres soko yebaka te. Esika lumière ezopela ténèbres ko résister te. Voilà pourquoi lumière na ténèbres koki jamais ko vendre esika moko. Esika baza ko loka, esika baza ko boma, esika bazo kufela bana classe na ba enseignant. Tala esika nde directeur alobi ye pa telemi. Akotika jamais diable a régner pe alonga na kati école oyo. Voilà pourquoi azo telema na mabondeli avec foi. Bible solo va résister au diable avec une foi ferme. Et il fera loin de vous. Tanga bondeli. Si matomoni bangwana bake kozwa ba biscuit ba chips. Alors que eza na kinde makambo ezo salema. Po esika biloko ewuti. Nzele koteli. Tata kulutu te. Ezelongi ya tata kulutu nde balataki. Bango mibale bazo fongola po balia. Enzoka eloko baza kolia. Ezande nyama oyo lokola kaka viande sacrifiée aux idoles. Eza lokola nyama oyo bombi banguya mabe. Elenge kolia biscuit na chips toboite. Mende esika ewuti eza mission moko penza bien précise. Pour na minute oyo mutu moko azolia, mosusu azotala. N'est-ce pas un piège? Nzoka Jenny ayeba kite batela ke motambo. Est-ce que moi nzambe pa kokoya na motambo? Oui. Eza bongo. Mais nzambe akopesoka makasi olonga ba tentation. Parce que nzambe ayebi kondima na yo. Bonjour la classe. Bonjour monsieur. Mingi kati na bino awa bozalaki absent na cours ya mathématique eleki.
mais non na lobelo côté nanu na lobité soki kaka moko na bino awa azuite na test benterezo ya soki oya zuite azali awa ayebaki azana ngambo na ye bino moko boyebi nga malamu cour ebandi na kati na bango toyebi bandoki bazali bana mayele bazali bazoba bazali lumière beti na couper nzoka nde pantalon ya enseignant mais c'est quoi ese pantalon bandeko nzoka tala mudinda pantalon alataki mokolo wana mudinda ekiti abwaki miso na nsima comprendre ke eza bandoki baza jaloux na ye baza jaloux na mudinda alataki jour wana classe baseka monsieur alati imono alati couche akepa ya directeur makamni nazoka na kombo na yo boyiko oke kolongola bilamba otikali bolumbo na kati na lobelo directeur na bande nanga kotangisa na mbala moko nayoki kaka bana classe baseki na baluki na nsima na tala boye retard nzoka na pantalon déjà ese kwei na sei na comprendre te nanga mutu nasimbaki loketo te ceinture efongwami zala sérieux ko sango ekei est-ce que osalaki eloko mabe te oyo bana classe bacomprendre non nga nde nayebi na bande kotangisela nga normal mpe nayebi ke non naza na problème te soki na mutu na kati ya classe nandimi te nazosala enquête na comprendre ke école oyo eza na baforce moko boye eza koassujettir yango le plus tôt tokoréalize makambo yango kozala malamu nandimeli yo directeur nga mpe nazosentir eloko moko wana me namonaki motu moko oyo nazosuspecte motu moko ozosuspecte motu moko c'est vrai esi bacomprendre déjà na basigne po moto akitisi kupe pa abatamaki te lumière ye kobeta zache ye kutu bakotaka babimaka bademo balemba kokota na bakwenda futuka penza ye kutu ayamba bademo pa bimisa bademo azwa na babateme azwa na bambata azoloba te akomi lokola ntaba moto taba lumière ekoti nsima nango maloba ekei akomi taba zache akomi taba azoloba mbe ye wana bana classe bakanisi makambo lokuta bamoni yango baje batala boye zache akomi taba bakomi kolanda bazopusana bango nyonso bazoya batala moto taba na ndenge bakomi batali bamoni makambo solo babandi koseka mais nani akopesa vraie explication po ye moko maloba ekei ata batuni mutu akoloba aza na ye te me batuna boye mutu azoloba te kaka lokola taba nzoka bademo mpe bazalaka na makoki kokanga monoko ya moto bakangi moto na maloba bapesi maloba ya taba ezangi kaka bazwa singa bakanga na kingo bakende olese matiti babeta masolo batuna mutu azoloba te babandi koloba na yango vraiment oyo kindoki yango ebandi boye ebandi okanga bato na mingongo bakomi bataba nini kaka bacomprendre te. Bonjour les élèves, rassemblement Salemi. Oui. Bon, après observation, na loi na biso na école ndenge toza lié na foi chrétienne, yangona direction et décision. Tolingi to banda activité
ekozala malamu po et soutenir vision oyo eza na kati ya école na biso na yango prière ebandi banda lelo ekobanda kozala na cours awa na tongo nyonso mais lisusu yebaki avant tokanga classe na ba salle de classe après école classe nyonso bokosala prière pour na prière oyo esimba ezala malamu des enseignants baza bongo sélectionné pour bazala bakambi ya prière. Bon, ngai nako sepela ete bino bozala penza na coopération malamu po tondima kosala ka prière oyo. Soko salango nzamba ko pambola yo. Bango nyonso bazoyoka. Mais nayebi ke kati na bango misusu bazobanga déjà po bayebi force à prière oyo. Nzoka inspiration eza bien placé pour na tango bandoki balingi basala makamba minene. Po bango balala kate. Balemba kapete. Moto zo kosola eza génie. Baninga mine bakena ye mopanzi. Ndeka kezala kasirma balingi basala nyonso bakalme kokosola. Babaluki na sima. Bango nyonso bazingi Jenny yokangai eloka kala lingi pesanga livre. Oui Jenny biso to sengi o livre. Nzoka bango nyonso ba sorcière balati bilamba bana classe. Asutuki alobilisi. Nzoka lisi. Donc bongola na motema te ozokosa biso. Soki déjà sa sorcière okotika laka sorcière. Jenny lobelangai. Est-ce que nazaki malamu te pona yo? Eloko na sengyo sikoyo pesanga livre ya puissance oyo zobomba. Nazana eloko andengwa na te. Nazana livre te sala oyo lingi. Ah, vina yo. Nazana vina yo awa na maboko na ngai. Pe nakoki ko boma. Nakoki ko sala vio na ndenge na lingi. Basengi sikoyo na polele balati penza tenya ba sorcière. To lingi livre, pesa biso livre. Pesa biso livre. Bango nyonso baza décider. Mais moto moko se défendre pour nayebi ke jeunesse ka moto akondima. Nanzambe ndeko zala majorité plurielle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ndeko kobanga nombre te. Bakoya nanzela moko bako panzela nanzela sambo bibeza koloba. Nzoka na tango to mona moto moko akoti na mokili yango. Zache nzoka nda komi baba. Akomi na monoko wa bantaba. Nzoka na molimo bamemie mosika. A découvrir monde sika. Monde ngo calme. Kaka moi mon pépé. Mais molili nde trop. Talaka bazana ngamba molili. Comprendre? Bakomi ko utiliser tina monde ba sorcière. Sirma eloko moko ye pa linga sala. Bango ba utiliser ye. Ah, mais alia kindokite. Pues a faux côté. Ils a faux monde. Azota la kaka bisika zokoma. Monde angwa zokota. Muta ko explica za azota la kaka. Mi bale bakiti. Oh, ngaona kanti bakoloba explication te fimbu nde. Webika bakomi na nesika bayambi mutasika bazo pese blezai. Do fali ena nublé oza batem. Nzoka frère Zaché amondi monde mosusu amoni ngondenge zalaka. Asala ki voyage ya molimo. Ye na kiti na ye na poste na ye asutuki ponge katani. Esika komi amoni kaka mibale kaka babeti bafimbo. Oebike asentir nzoto pasi tango afani na kiti. Bafimbo molimo esali ba efe na nzoto. Abeleli ei oyo fimbo ya koloka penza oyo fimbo ya normalite. Jamais ndeko okokiko ignorer que kindo kezalaka te. La sorcellerie existe bien aimé. Mais eloko na kondimisa yo eza ete
La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, y compris Kindoki, et rien ne pourra vous nuire. Et là, comme mon côté, que ça va comme abbé. Tela ndenge babandi ba prière. Sikoyo directeur lokola yebi, lokola za mosali na Nzambe. Andimi ete force nyonso Satana ekokende mosika soki babengani ngo na kombo na Yesu. Abengi si bana nyonso lelo ba eza séance à prière. Babandi ko sambela esika nde tokotela Nzambe ndenga longisaka bana na ye. Bangwana bakoti na libondeli. Est-ce que na tango yo ba oyo pe basimba kindoki kati na bango bakobika? Po lumière na ténèbre na uti koloba malamu jamais evanda esika moko. Soki na présence ya prière ya moto boye. Moto ya misala mabaza wana akobima na pwasa. Bana classe batosi balobi école ezo senga penza molimo esala. Po otozo monawa explication to comprendre te. Nzoka c'est vrai, moto sengela ki amema lumière ezaki nde pasteur. Yepe directeur. Siko libondeli oyo eye pamba te, eye na tina, eye pe na tango malamu. Likambo na filme oyo bandeko tika epesa pe mayele. Esika bana bazokende kotanga. Keba diable akoki pe kosala pe oyo ya lingi. Akote liba na classe na ba forme ya ba sorcellerie. Occultisme. Nzoka nde nyonso wana ezosenga nde moto ayeba Nzambe na nzela nyonso aza kotambola. Po tomoni kutu na ekole. Bato bazokende kotanga kelasi me Satana azokota po asala misala mabe. Yango nde kokeba mwana kelasi keba bilandalanda pe biyoka yoka. Influence ya baninga nyonso yo linka kolanda eza mabe. Nzoka na nzela ya kelasi misusu bazope kindoki tobo yango te. Menandimi ete moboti nyonso wala ndi filme oyo. Akotalisa mona na ye ndenge nini Nzambe abatelaka na kombo na Yesu Masiya. Zala moto ya kondima pe ya mabondeli. Motongo oyo en tout cas pensa za animateur azanga kate. Frère Zaché. Ayepe na loyenge na kati église, oto benga ngo église école. Aye na loyenge alors que bato mosusu bakobika na tango oyo. Bakobika contre puissance ya sorcellerie ou eza kokota. Ou eza kosala na école oyo. Est-ce que lycée cause la wapenza po nazo mona ndire misu bayete lelo po bazo ki ma prière bayebani po bayebi ke nguye ya Nzambe yango nde suki saka banguye mikie bazana ngo yango frère Zaché bakude ibele boeli kamnini woli libonde lisala libonde lile kanzela. Bible Zoloba, évoque-moi au temps de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, dit l'Éternel des armées. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Sikoyo tokomi komona ndenge libondeli ekomi kozwa esika na kati na école. Esika babeleli Nzambe, jamais moto atikalaka pamba pe na confusion. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de l'Éternel, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans les malheurs. Kokanga motema te, po yo zalaka ono nga asembela na école église wana te boni bobo tina na ba prière. Soko yebi libondeli na yo eza juste, salaka prière ou eza juste. Kombo ya lingomba yango te kobikisa yo. Kombo ya lingomba yango te esalaka mwana Nzambe. Mais kozala conforme na parole. Kotosa liloba na Nzambe yango nde salaka ke yo oyeba oyo Nzamba lingi pe oyo Nzamba boyi.
bango pe balobi basali rassemblement nzoka na molili bango balali te oyebi ke bakoto yo pe bango balobi baza wana batinda 5 éléments mais na seki bango bandeko na seki pamba po baza pamba nani wana lisi aleki na nzela nsima ndako balobi toza ko déclarer guerre totale contre bango. C'est la guerre. La reine atindi biso lobi to landa yo ensemble poto bundisa école toko bebisa nyonso ti ba chrétien bango nyonso bakoya na maboko na biso siko to sengi la guerre oh na sekinde ko po bazo déclarer guerre aussi ba polaka la et si balongama et si bakoya est-ce que liboso ya nzambe nde bakoluka susu victoire liboso ya mokeli na bango bakoluka nini balonga ye wana mosika loin de là. Voilà tozela bongo suite et fin ya masolo etalisa biso oyo babengi elonga ya bana na nzambe tolanda.